bandeko na ngai. Bienvenue na chaîne na ngai Brilline TV Lingala. Na sali yango bongo pona naza na chaîne mibale moko oyo na fongola oyo eza mosusu wana eza ya anglais ya bato mingi babanda oloba baso comprendre mpenza te bato na biso ya mangala. Okay, yango wana nalobaki let me make it easy na sala ngo po bato nyonso ba comprendre. So na bato oyo baza s'abonner te na chaîne na mosusu wana ya anglais comme na nga Brilline. Naza entrepreneur, naza nasalaka biloko ya business. So soki la olingo banda business s'abonner awa po to kabolaka ba idée to kabolaka ba idée to pesanaka ba idée. Yes, so business na nga mingi nasalaka ba lip gloss, ekwei sorry, nasala mingi ba lip gloss biloko na nga nyonso ya moyo po bangambala moko. Okay. Oh, thank you, baby. What is that? All right. Can you go and sit down so I can make a video, please? Yawana nasalaki. Where am I? Yeah. Oyo. Eza mingi pa pona batu oyo bazalaka na mbeba okala. I don't have dry skin, man. Nazala penza mbeba okala mingi, and then na sali formula oyo. Ngamo na sali yango oyo pona ko aider batu oyo bazaka na problem ya mbebo ya kokauka mingi. Babana mususu ezalaka bana ezala pe mo ba mama moko ba papa ona mutu mbebo deje kauki soki ndenge nini. Donc na bimisi formula oyo mutu nyonso ko chane yango ezala bana eza te ba bébé bana o ba koli mwandambo ezala ba papa ezala pe ba mama. Okay, ya kana ba couleur ebele nasala yango pe na forme ebele lokola oyo eza na forme ya lollipop te lollipop na linga so amoni na forme ya bongo ya forme ya ice cream. Yeah, so oyo eza lokola na forme ya ice cream deka bozomona boye. Then oyo eza wand eza ka ndenge moko na oyo me oyo eza squeeze tube na oyo eza ekekoma soki ozotyango ekoma blete ezalaka na couleur ya lips na yo. Donc nasalaka oyo nasala yango pe natiaka yango pe na bachib oyo ya mikie lokola boye nde bozomona yango bien. Oyo mpe ezaka ndenge moko me oyo nasala yango na shea butter. Okay, oyo nasala yango na shea butter mini da mutu nyonso oyo azalaka na mbebo ya kokauka makasi oyo ede bino makasi penza yango oyo ede bino na oyo pe ede bino makasi. Lela nazwa moko kotomeka na tomeka oyo ozaka ndambo toche eza very soft, eza pete esala mbebo nango mpenza pe pete. Nasalaka pe ba candle. So esoa mutu moboye olingaka ba bougie oyo ezalaka na solo kitoko nasala yango pe eza kuna kambi babed kende kozwa yango. Yes, so
natekaka bilamba, natekaka biloko ebele, nazozela biloko wana nyonso eya mpona lakisa bino biloko nini oyo ngai nazoteka. Mais sikoyo mpenza nalingaki na introduce myself na business na ngai, boyeba chaîne oyo eza mpenza mpona nini. Déjà nabandaki chaîne na ngai mosusu wana ya anglais, nakomango na se wana soki bato balobaka anglais mpona bana oyo na bato oyo balingaka koloba anglais obe bayokaka lingala mpenza bien te. Ok, nasali chaîne oyo mpona bamama mosusu babanda comprendre mpenza te enodaso nakomeka mpenza makasi mpona bocomprendre po bino mo mpe soki bolingi bobanda business bino, ata soki bolingi bobanda koteka maputa, ata soki oteka suki, ata yo moko okosala ngo na ligne, yo moko ba organisation ekoma nango ebele forme nango Facebook, okotya nango biloko wana, otie biloko na yo nsima okoteka biloko na wana na spook, okoteka biloko na wana na eBay. Eza te ke biso caractère tozalaka nango ya kodefisa. Stop it. Okay, we have to stop kodefisa. Yes baby. Kodefisa ka biloko nyonso kodefisa, ozodefisa. Stop it. Okay, okokende otie biloko na yo na spook, okotia biloko na yo na eBay, okotia na biloko eza na ba place ebele, eza na ofele okofuta na eloko te, otie biloko na wana bato tango bazotala ndeka biso nyonso tozalaka na phone air nyonso boye. Na mutu nyonso akoki kotala mpe kosomba ngo. Eza te ke to bana okenda na bandako bato kodefisa bato biloko. Non, so omoni ke kofongola site loka kofutaka 35 livres a month obe 25 livres a month, eza ebele mingi. Salela spook, salela eBay, loka nga na aloba bongo because ngai nasalela nyonso mibale. Biloko na ngai ebele eza na eBay, biloko na ngai ebele mpe eza na spook. Mais yes, bato basombaka. Yes, bato basombaka ata bazoteka biloko matoi, bato bakosomba, you know, biloko oyo ya bien bato bakosomba. Ok, so ezala bien soki ata ozoteka pa bakongolais, ozoteka place mosusu, mais okoki mpe kotia ngo na basite wana biloko no mpe ekotekama sans kodefisa. Yes, because ekreaka baproblème mpe ebele. Oui, thank you. Merci mingi na bato oyo kamera oyo ezoboya na ofanda. Okay, I can't get this straight for some reason. It's not straight. A boy nango. A boy nango. Yay. A boy. Oh. Okay, no problem. So, merci mingi na bato oyo. Vous s'abonner déjà. Yeah, so next video na like Sabino biloko mususu o na somba kindam mpona business na ngai, and bo s'abonner, bo like, na sepa makasi mingi bo pesa nga pe ba idée ezala pe bien mingi. Merci mingi. Bye bye.